Matondo bandeko wa biso banso balandi wa biso banso na kati ya TV Lolaka ya Mvuluzi Kimbangu nkembo lokumu ezongele bele moko tata mobateli mokeli ya solete toko emission na biso na kosenga bolimbisike en tout cas na ba onyo soto olekisa komba élément boko excuser biso son ekozala nase po ete vraiment micro na biso ekufi we bino moko ba pareil à chaque fois faut qu'on renouveler Kosomba misusu. Voilà, tous en choisi micro et CD. Voilà, mais de combat dans ce micro Congo le plus important, bon, nan auto qu'on bela bino, ya solo ba ndo biso, bon, sur la carte TV Lolaka Mvuluzi Kimbangu, to pesa kana matondo na tata mobateli mokeli. Nzambe tata mpungu tulendo. Ya solo to benge la kaite to bankoko na so benge ba belela kiye. Nzapa nzakomba akongo mongali vidi mukulu Mungu baba Mungu wa milele nzambi gaungu kalunga wana nde esengela kana biso ebandela mission tola kisapena soloke na bolingo na enda pesi biso pema na bomoi po ete bino boyoka biso lelo po ete ba mingi basaki na biso banda tongo na tango basate moyeba loba izate po ete bazongisi molimo. Voilà, bande konkembo lo kumezongo bele moko na kombo ya Mvuluzi Kimbangu dan tungunwa na komba makipa vitandona na komba divinité na biso nyonso na komba koko na biso banso o ba yeba ki tata liboso o ba lakse biso bonde na kombo neke yene moto akela Kongo biso to bonde na ka butu na moyo ya solo bana Kongo to ya solo te to pesa bino basango to libino na mkono na lelo to bandaka nani ko bisa bino bobino pote bobino esalaka kelelo mokili telema bobino oyo esalaka kelelo tozala pema na bomoi bobino to biso esalaka ke biso toyeba ndenge nini esengeli po ete tobelela tata po ete toluka ndenge nini nzela nini tokosala po ete tobatela mabele oyo bankoko batikelaki biso oyo tobengi na nkombo ya Kongo na ntotela lokumu na tata ya solo bandeko bana so mikolo Congo bena Congo babantu. Je m'adresse souvent à vous. Et alors, j'attire votre attention que boluka boyebaka bolendaka biso na bokebi nyonso oto lubelaka bino liboso. Na bayi ke solo na kolongo la partie spirituelle oyo na kata spiritualité na biso tout le temps senga mais bande comme ça lui te papa kolongo la ngote ezali important. Bande ko mususu bazwaka information. Bango bo biso wana eselvaka na bango na rien. Mais to yekaka to zongela bino peut-être ko lemba pe binote. Poete yango nde esalaka po nyonso tovivaka na kati na mokili oyo ebandaka na molimo ava ekoma na monzoto yango tobaki la puissance de la parole oyo tobimisaka maloba oyo tobimisaka yango nde esalaka mokili yango nde nzambe asalaki mokili kona kobanda na liloba biso mpe bino mpe bolemba biso te na koyokaka oyo tolobelaka bino maloba oyo batindaka biso tolobela bino. Alors ce qui est important savoir bande koto ke na lombango tata nzambe ya mpungu akokabola gloire na ye na mutu moko te. Message na ye ya lelo alobi tolobela bino akokabola gloire na ye na moto moko te oyo ya mokili. Moto moko te mokili akoloba lobi
ah grâce na ngai ah nasalaki bopo na Congo da totila mboka ya mutata nzambe alobi akokabola gloire na ye na mutu moko te esika biso tokoyeba bonene na tata nzambe bonene ya tata a partir ya makambo oyo koya na kati ya ekolo Congo ya totila bolandela bokebi nyonso oyo aloba eye lelo po te tata alobi te bana basakani mingi bakei epai ya baeliminati bakei mpe baframason bakei basimbisimbi simbasimba na mokili mobimba baye na kati na mabele oyo yanga balobi ke mabele wana eza nango ya tata te eza lokola mboka nyonso na kati na mokili baye na framasonerie baye na makambo nyonso ya mabe oyo abomelaki Sodome et Gomore na kati ya ekolo Congo eza kosalema me bana oyo ya ye biso tobosani ke mabele wana ezali lokola France te mabele eza kola États-Unis te wana ezali Congo dan totila bamingi sonsondo adi eza ndenge moko eza ndenge moko eh bien nazoko apprendre bino lelo ke Congo n'est pas égal aux États-Unis d'Amérique ou au Qatar ou Allemagne ou France eza eloko mosusu soki balobelaka bino te mindele babombela bino basekret ebele na kati na makambo nyonso ya bino lelo baboma basekret mpona nini po ete soki boyebi basekret ya solo bino boza banani en tout cas bamingi bakobanda koregrete kolela mpona nini akende kokota na formationnerie mpona nini ye bantu andimi kokitisa pantalon mpona nini ye bantu mwana na nzambe andimi kosagenue na liboso baeliminati na baformation liboso bareptilien akolela mabe wana secret oyo babombela bino mais tokomi na ere ya verso secret ezobomba na su te secret nyonso ebimi polele il faut boyeba yango ke babombela bino baverité oyo ekache baverité cache wana biso tokobimisela bino yango po ete tata azoloba à travers biso tolobela bino tobombela bino eloko moko te wana nde bobino wana nde bobiso oboyi na yo koyoka matali yo losako matondo epai na bino nyonso boyeba kolanda biso tosenga bino liboso balike bakere na bino surtout aux nouveaux abonnés merci d'être là liboso bolanda biso n'hésitez pas vous avez de la chance de tomber sur cette émission nzamba pambola yo landa tata azoba liboso na bino ndeko azoba liboso na bino ayena batitre te ke o nazali bishop nazali prophète nazali pasteur nazali évêque imam nazolobela likambo ya nzambe tata oyo ya bobiso me naza na batitre wana te nasalanga théologie te natangaka nanga mpe babuku moko te mkanda moko te oyo okobisangaki tangana na passage boye tangana na verset boye lobela bango te bainspiraka biso yango bakotisaka biso yango na kati ya motu lobela bango boye ntango eye mbala mosuku ya yo tata yo mama okoki kobenganga na telefone mbala mosuku eza yo te momutu moko abenga na nkombo na yo nabeli mpe kosolola na ye oyo azolobela ngai nazoyeba ke oyo eza liloba oyo ezowuta epai ya tata oyo esengi nalobela bandeko eza liloba ya nzambe intuition wana eyaka yango nalobelaka bino mingi makambo mingi nalobelaka bino soki nga moko navandi na pa langage mona eyeli nga loba bola ale mbala mo nazwi biki nabandi kokoma nabandi konote mpo te nalobela bino bozwaka yango serie bozwa yango serie mpo so ozwa yango serie te matali yo papa matali yo mama matali yo elenge mpo te avenir na yo ekodépendre na oyo toza kolobela bino lelo avenir ya bana na bino eza kodépendre na oyo toza koloba lelo miso amona yango na légèreté moko boye tant pis tant mieux pour vous alors tata nzambe alobi akokabola gloire na ye na moto moko te oyo na kati na mokili oyo akobeta toloke oui grâce na ngai tosalaki effort e yango tokomona makambo eza koya oyo eza koyela biso liboso oyo tokopasse na yango ya komona bapasi nyonso tokomona kolela etondi Congo na 4 coins ya Congo les gens préfèrent se victimiser kolela na kolela bazolela nini bazolela pasi yango eutaki wa ntango ebande koya tobandi komona te tobandi komona yango te ntango mpasi ezali kosinstalle na kati na biso liboso na biso ndeko kowangana te obandi komona yango obandi komona mpasi eza kosinstalle liboso na yo mais connaissance wana ya koyeba ke likambo naza komona eza koya oyo ezalaki ya pasi mais quelques gens bato ebele biso misusu tolobaki yango ke arrive ya makambo vague oyo eye
ya ki ba pasteur oyo tondi Congo pasteur bana bakoti babimisi bango bana ndako balibe baza bandoki babengani bana na ndako mabale kufi bakomisi oyo atake moninga ndoki oyo abengi mobali ndoki mwasi abengi mobali abengi mwasi ndoki mwasi abengi bana ndoki. Souvenez-vous na bandeko lobango ezalaki babomba retardement babombe wana eboti bakuluna eboti badelinquant eboti même les officiers les dirigeants na kati ekolo Congo bakomi kosala makambo na nko po ete bakende kosimba esika basimbaka te bake kosimba moto baprefere bakende koluka kibokonzi epai ya bato baza na kibokonzi te po ete bapesa bango badirige Congo dans totila bokeye mpo bafrançais bobi te biso tokende kaka na grande loge à Paris tokei kuna tokende koluka ndenge nini tozwa bokonzi mpo bango bakoprotege biso comme baconfrère mpo ete todirige Congo yango nini Congo dans totila mabele yango nani ya nzambe mais yo oke koluka pouvoir epai ya nzambe te mais oke koluka pouvoir epai baeliminati oketi pantalon kanda ya nzambe nde yango wana nyonso boza komona ezala basi ezala mibali oyo mingi baza na kati ya politique oyo baza na kati na religion bango nyonso baleka wana baza protégé baleka wana po ete bapesa bango pouvoir bapesa bango po ete baloba batema liboso ya bato nzoka te edom akosaki bango Lucifer akosaki bango et la vérité est là. Alors la vérité eza wana oyo nyonso baévénement nyonso oyo ekoderoule liboso na biso toyeba yango ko ezoya na kati ekolo Congo bamama toyebaka yango ko ezoya ya makasi mingi bakogrince minu bakomanika minu ngai soki nayebaki ekozala tata mama kotia temeno nazolobela siko te mingi bakoregrete yango ke nayokaki yango me mpo na nini ere wana nasalaki te me azalaki koinse po ete atia deja corde na kingo oyo akende koprete serment epai ya baeliminati bafranc-maçon baoblige ye d'aller jusqu'au bout sino te bakati mutu na ye me tolobelaki bango bozongisa bobanga te po ete balobelaki biso bana elonga bobanga te lobela bandeko na bino batumba to mpe bazongisa biloko wana babanga bango te me bandeko bayokaki te bakontinue na nzela yango. Alors toakovivre yango awa ekozala somo tokovivre na kati ekolo Congo ekozala somo bato bakolela nanu bamoni yango oyo ekosalama na Congo nanu esalama te nanu eleka na mokili te me ekosalama na kati na Congo na ntotila. Alors nyonso oyo ekomamaki na kati na baprophesie ekomamaki nyonso ekokokisama oyo nyonso yoyokaki ke balobaki boye ekoya boye ekosalama boye libération Congo ezala na kaka bakata na atrocité bana boyebaka yango ekozala somo ekosalema eza koya moto moko azala épargne nango aza te moko ntango azala épargne nango bokoyeba bavérité nyonso. Alors batebele baza kotuna me makambo moko bozokoloba prophétie lobama pourquoi ça traîne. Alors bandeko tata mpungutu lendo oyo azali kosala nanu pour l'instant sélection azo sélectionné oyo ya ye la grande sélection ezali koleka en ce moment nako apprendre bino la grande sélection kiyungulu eya koleka na ce moment na kati na biso kiyungulu ya kotambola keba na mikolo ya suka mbala mosusu ozalaki na kati ke oleka na kote oyo moponami oleka na kota bana elonga bana elaka mais na dernière minute okoko rate po ete désobéissance na yo obungisi makambo obebisi makambo na yo keba bandeko bokeba nango. Alors tata comme azosala sélection yango bokomona ezotraîner